kati na ndako biso mibale tokosala eloko ezali bomoko motuna na ngai na zongi nango lisusu pe mama Igete pe na mama na biso Mize elongo la mama na biso Benesha obozali na nzela ya sika ya singa na ndeko na biso oyo basi basomba ye caporal na banzi kombo pe ya malamu bapesi ye caporal pamba te asombama uta tango ya bakoko na biso yango azali toujours ya kotekama ya solo bandeko loko na koloba motuna na nga ezali bolobi ke mama soki asali mosala na ye esengeli azwa mwa lifuti ndeko na biso caporal apesi exemple moko ya lokuta alobi ke mwana pe soki atangi na classe azuma ba point bien il faut kopesa ye prime kotia mwana na libala te wana ezali totalement kobunga oyo ndeko na biso caporal ye nango mwana azali mwasi te yango balobaka na bolingo soki bato mibale balingani ezala mwasi aza na mwana oya ye mobalo ezali na mwana oya ye bana wana bolongola bango na kati ya bolingo la bino bana bazali ba fruit oyo nzambe apesi bino mibale bobokola ou bien oyo boboti mais mwasi azali mwasi na yo ndenge bible lobi mwasi na mobali soki basangani bakomi eloko moko cela veut dire que oyo ayoki pasi oyo mususu akolala te pamba te pasi wana ezali kosala ye basi mususu soki mobali azali kobela akolia te alembi yango tomonaka na bolingo ya solo ezalaka soki mobali akufi ekoleka na mikolo mingi te mwasi akofanda mawa pamba te alingaki mobali na ye na bolingo ya solo alobaki na nzambe tokokende ata libulu mokolo mobali akokufa nzambe benganga pe tokende ata nzela moko pamba te nakotikalaka kobala lisusu te yango tomonaka ke mobali akufi mwa mikolo elandi boyoki ya mwasi na ye pe akufi alors na tango wana oyo ezali kolakisa bolingo lokola na tango oyo mama na biso Igete a diviser libala apanzi libala aye kobebisa na mateya ya libala oyo ezali mateya te abomi libala esika oyo komona mobali akufi lelo mwasi lobi bake kokanga ye na mobali na hotel aza koningisa loketo mpamba te azali na mawa ya mobali te azali pe ata na bolingo ya mobali te ye abandaki kotala ba bien matériel ba mbongo lokola pe mobali wana alakisi ye 1000 euros ye pe akei mbango kopasola nzoto na ye mpe kopesa mosambungu babalumune ye nga motuna na nga ezali lokola bino boyebi tina ya libala te na tie bino nyonso to en grosso modo etikali siko moto na moto a se défendre na ndenge na ye na tie bino tu ezali teke balobi kaka mama Igete na tie caporal Kinkela oyo bakonza ye na kote basi na tie mama na biso Mize na tie mama Benesha moto na moto a pesa ba opinion na ye motuna na nga ezali boye papa na biso frère Patrice Ngoyi Mosoko boyebi eta azali na yango boyebi mwasi na ye alors lokola mwasi na ye asalaka misala mingi koleka atakutu yo mama Igete asalaka musala mingi azali na bana asalaka musala mingi na eta oyo mobali azali na yango alors esengeli frère Patrice abanda kopesa mwasi na ye ba prime parce que mwasi asalaka musala mingi na mbetu kolati bilamba kosokola ye ba makambo ebele oyo asalaka pe frère Patrice kofungolela ye bible makambo ebele oyo asalaka esengeli frère Patrice apesaka ye mbongo soki apesi ye mbongo te nde mwasi akokima wana ezali bozongisela nga réponse deuxième sous question nanga ezali de oyo nga nazali koloba lisusu nakoki koloba ezali question te ke ou bien mwasi wana azali ayebi tina ya libala yango afandi na libala bino bato oyo bozali koloba ke baprime boyebi nano tina ya libala te bolakisa biso na kati na bosolo nyonso to eboto mama na biso Igete nafungoli miso naza kozela bino eboto lokola biso moto yango na motuna oyo tuni concernant mama na biso eske yango Mosoko oyo azali kokamba papa na biso Patrice Ngoyi Mosoko aza komerite lifuta akosala automatique mosala makasi papa ameritaka triple fo nango bafuta ye mbongo kitoko alia kitoko ata kitoko ata bwata na 1500 euro na kati na poche na sake na ye po azotravaille ya mosala papa na nga toleki kopesa maloba na lepoza Kinkela caporal nde
to koleka na mama na biso bize caporal a vous la parole na question à papa na biso frère Patrice Moïmusoko concernant mama na biso Esther Moïmusoko à vous la parole merci beaucoup. Eboto mama mokonzi ya ba mama na tondi boto na mutuna oyo moto ya mautu kotuna et puis na ndoko na biso Patrice Musoko wana kutukolo bango balobaka lula ngai ndenge kupeli ngai ala mwasi ya ndoko na biso Patrice Musoko alula kiye ndenge amonela kiye alors Patrice Musoko abota makibongo la mwasi wana tanga azwa balingana kana Patrice Musoko ezalaki te Patrice Musoko azalaki soko ndenge ni sima nango ko sala bio accident akomi ndengwana mwasi wana alulela kai na eta oyo amonela kai mwasi wana yebaki ke ndenge na luli na lingi mutu oyo fona yebaki loko be mutu wana sala ka yango te ngamu ndako yeba ko salela yango alors mwasi wana ndimaki Patrice ndoko na biso Patrice Musoko na eta oyo akutela kiye alobi balobaka ke lula ngai ndenge omoneli ngai alors si mwasi wana alula andimaki lito ya ndeko na biso Patrice Musoko na ndenge amonelaki wana kutesa nango problème te alaksi mwasi wana na bolingo oyo atali nango na ndeko na biso ya Patrice Musoko akosalela ye oyo ndeko na biso Patrice Musoko akoki kosala te mwasi wana komi lokola basi na biso bazalaka lokola ba complémentarité na biso oyo biso tozosala te mwasi akoki kosalela yo yango na kati na ndako eza nango problème moko te mwasi ya Musoko akoki komérite salaire na ye soki Musoko azali koyeba misala oyo mwasi azali kosalela ye akopesa yango soko pa azali koyeba na ye oyo misala oyo mwasi azali kosalela yango te soko azali maboko makasi akoyeba pe kopesa na yango te ekomi siko likambo ya maboko makasi na kozala na bonne foi na kozala na mauvaise foi na ndi yango makambo toujours ba oyo ekomi likambo ya bonne foi na mauvaise foi alors ngoyi musoko soko azali connaître ke mwasi oyo na etanga na zali nango mwasi oyo alingi na ngana eta oyo na zali nango na misala oyo azali kosalela nga kambe fona za na bonne foi na yeba pe ko servir mwasi na ngapo mwasi na ngapo ba osepla ngana yebi kitango ngoyi musoko azali ya mini poto awa tanga za bota ba concert na ye o mona tango bat bazo kabela ye basi bazo ya mingi na ba wax et ba wax wana yake na kanango wapi tanga za kozwa ngaki na kanango wapi na kana pesa ngo ka mama te awa pesa ngo mama ane pesa ngo mama mwasi na ye ane pesa ngo mwasi na ye alors pona likambo mususu oyo ndeko na biso moto ya modeste ayo koloba pona libala eza ngo bobungi te ezaka likambo kolinga mwasi na yo ezaka likambo bolingo ndenge bandenge ndandi bileko labaki ezali kama bolingo to ko solango tchakute ezali kama bolingo tozobomba na kana sima ba escape mais so ba porte na vie na biso extérieur to komona que tozala biso ba faible tozala biso ba fufu tozala biso ba faible tozala biso ba fufu mais ezali kama kolinga mwasi na so ko lingi mwasi na yo okoyeba ko sepisa na ba forme ni so oyo moni ko ko sepisa to ba teke prime engo ezala ngo salaire te prime ba pesa ata patron tango so pesa yo prime alors bien tu vas salaire te pozo salaire pozo sepisa zo pesa musala musala o ndenge ya zoninga patron pas au servir yo ngo problème te ngo ba te so kabili mwasi na yo de komike o ozo futa te ngo ba te mwasi no so kana ndako no pesa ka so le côté na sac na yo za ba 100 € te aza za ba 200 € te mais so ko mwasi mbongo na poche biso pesa mwasi na yo mais mwasi no pas au sepelate ezaka ko pesa mwasi na yo pe ka primo kabeli so kabili mwasi no za pe problème te ezaka kama responsable ezaka kama bolingo ndenge niveau bolingo na bino zo sengela niveau pe o kabila na bino ndenge zo kendela en tout cas ndeko na ngai na zo nsima ba na studio mais so na zo kata po téléphone na ngeza bien te yango na zo kata mwana tikala ka fixe na ligne et ça te na zo kabilo ka ponga na pour le moment na tana na escape pe na zo kabilo ka mais na zo nsima ba na studio papa na biso caporal kinkela pesa biso kombo ya mama pamba te oza de papa moko ya bwanya mama kombo na inani mama na ngako mwasi na ngako na ye mama Antoinette azali mutaki mbangwisi ya solo mama na biso Antoinette oza de mwana mobali lelo patisa ye bangomba abina penza badanso likolo wana toleki kopesa maloba na mama na biso Benesha olandaki motuna ya DSV concernant papa na biso Patrice elongo na mama Esther à vous la parole merci beaucoup Benesha. Oui, bonjour Maman Iguette, merci sur la parole. Dans la lundi, motuna ya papa DSV. Réponse nanga place ya papa DSV ezali que ce qui Nathalie couple ya Patrice Ngoyi Musoko na mwasi na ye. Vraiment place wala biso to mon handicap mais ndeto bi ke bolingo tango ezali kati na bango vraiment mwasi akomona handicap ya mobali na ye te
ntango aza na bolingo na ye donc alingeli ye ndenge wana tout comme mpe so tolobi likambo ya prime ekoka mpe kozala mwasi aza na possibilité makasi koleka mobali na ye aza na mbongo mingi koleka mobali kutu azokipe susu mobali na ye na kote ya mbongo donc bolingo vraiment ya solo ezali kati na bango mpe emonisami po Patrice aza mobali yende moto aza handicapé donc so totie mpe eza na neti bapongolo azalaki mwana mwasi azalaki mpe kotambola te toyebi mais azalaki mpe kozwa mibali banda kolinga ye ndenge azali mpe baza kokabela ye donc place wana vraiment ezalaki bolingo ya solo mpona teme ya lelo mpona prime tozolobelaka prime euta na chambre na ndako ya libala donc omona yango plus basi oyo basengaka vraiment prime mpona sexe ezali basi oyo bazalaki basi ya mobulu makasi po koma okoki koteka nzoto na yo na kati ya ndako na yo ya libala ozosenga prime mpo osalaki position moko boye et en plus na komona ke ezali bien basi ya ndenge wana batiela mibali na bango batarif na bachambre mpona kodiscute te mobali deja yebaka lelo so nalingi likambo boye na kofuta autant lelo so nalingi nasala likambo boye na kofuta autant donc kote ya sentiment ya bato mibale vraiment mpe nanga na omona apres mbongo eza na kati ya lisolo wana te kwa merci na parole mama Agathe nazoselo maloba merci. Merci beaucoup, maman Nabiso. Télécha catholique. Tolengi susu na motuna o toujours ya papa Nabiso Patrice. Toyoka maman Nabiso Misé Eboto. À vous la parole, maman. Eboto, maman Huguette, maman Benesha, Eboto na yo, papa Kinkela, on dirait Bimi, mais Alubazo Kabiso na évité. Maman Huguette, likambo ya prime, en tout cas, ils ont moi passi na kolobela, mais na komeka. Au moni libala na libala, ils ont la ndenge na yango. Po motuna motaza na ndenge na ye. Motuna moto ayebi o yake kolukela mwasi ayebi eloko nini yake kolukela mwasi pa yebi eloko nini ya ndimeli kozana mobali na ye pe ayebi o ye alingi azwa na kati ya libala na ye soki to bani ko elobeli lobi ya prime mama nanga eza pena ya mbongo te ngane na comprendre ngo eza ya mbongo te ezali soki mwasi apesio bolingo apesio respect apesio considération zongi sela na ndenge bia aza kopesela yo papa na ngai po mama considérer yo apesi yo o esengeli mwasi apesa mobali na ye mais yo ozongisela ye on dirait ba miette ozongisela ye on dirait indifférence ozongisela on dirait manque ya respect papa nanga bokokende avant liboso te bokokoma epai moko te bokokende mosika te papa nanga po mama azopesa nyonso yo ozokomanke respect oza kokende kotonga ye na bandeko na yo papa mosusu ko akena kotonga mwasi na ye te po mwasi asalaka mabe non eza na ndenge na ye ayebeli ndenge wana on dirait ye po na ye ba leçon ya libala azwa ngona na sens wana que soki obali kende kotonga mwasi na yo pembeni nde eza bongo te papa na ngai donc ezali pona primité mama oyo abali papa na ye azali handicapé ou bien papa abali mwasi azali handicapé mama Benesha lobi na libala ezala complémentarité oyo papa kosala te mama kosala yango oyo mama kosala te papa pe akoki kosala yango et que yo fano ka maboko mama asalela yo bana na mutu tina makona se teza bongo te papa nanga ezali bo sala ensemble bokomi moto moko azaka maboko mibale donc bokomi moto moko na maboko na mino mibale na limite que papa wana oya bala mama na ye na papa ya handicapé wana zui mama wana alula ki papa wana ndenge azali ko papa la saoude ko luba wana oui alula ki ndenge azali mais papa wana peut moniter à ça la rappel moi effort à satisfaire maman na ndenge o ya kokela ka kosalela nazo simaloba mama na ngai Huguette et donc maman na biso bizena intervention na yo vraiment ya kitoko tozali kokoba moto epela na teme oyo total respect na chemin ya libala bapapa mingi bamama baza kosalela bango nyonso na kati ya ndako kasi papa respect ezali te mwana bato azali kobuka loketo azali kosepelisa yo badanse nyonso bimisaka ye mama azali kotosa kasi akomi atongo sheri sunga ngai amonaki mwa ensemble moko 450 asiliki mwasi olingi kaka mbongo bongo yo olingi makambo na badanse mpo na nini yali moto totuni bandeko na ngai o mwasi andeli olingi kaka mbongo olingi kaka mbongo ezali kambo na
bandeko na ngai tala esika mama ebele babaya bapate ebele baparla balangi bayebi yango so baregistraka maloba oparla balangi combien de ya mama biso bapesa bapin code na moma ya relation bapesa ni mama 006 apesa mais après savoir kodésobéir ate so aje de poche mama te akoma moto bokoka kambake kaka loko azosala relation na ebembe mama asa baya ye mama moya bise ata badanse yali te pamba te mama ata bini atoki na tokoka o chéri zela kaka moi likambo wana zela 6 mois 7 mois 8 mois zela merci maman na biso Igete tokomi kokoma vraiment na suka pamba te totika na 1 minute meka ko gérer moi 5 minutes et pas bande kopesa biso maloba ya suka moko na moko merci et quand on est efficace caporal kinkela zela il est dit maman na kati ndako à vous la parole ni ata caporal ekoto mpona liloba na ngai ya suka te me mpona kosotire émission nali koloba kaka ke ntango tolobaka to ntango tozoyeba teme oyo ya prime tozali koloba te koyo ezali kofuta soko totali te bie basi mpe basengaka te alobi koyo lopango ngai nauti kobimisa yo nauti kokanga yo nauti kobwaka yo nauti komema yo baushimata nasali bakata kuluma na memi na tie bankuma baimpone surtout fopesanga bon basi basengaka te tozoba te ntango tosilisi mwasi abi owapi oyo owapi makambo nyonso ngai natali yo pesanga otan ezalaka na tarif te ye moko oyebaka makambo namoni lelo ntango obimi otamboli mwa moke omoni mwa eloko moko ya bio mpe na mama okoki te kosombola yango na ndako lingo bapenza basengaki yo te nanonike batina biso ya ndako soki asepelisi mobali na ye asengaka mbongo asengaka te kaka basi oyo tobetaka banzonzi bango nde basengaka mais bamama ya ndako batengaka na bango te mais ntango ye moko eza conscient ke makambo eza conscient ke mwasi na nga mpenza en tout cas bazosatisfaire nga na ndenge surtout nga na lingaka azosatina ezaka na kama sexe te na miso tu na kolia na makambo nyonso tu na bima na propriété surtout mwasi azosalela yo toyo makambo ma sexe te eza mpe likama propriété ya nzoto na yo abima na yo makambo nyonso tu mwasi azokontrole nyonso tu na ndako mwasi azokontrole mandeni nyonso tu na ndako quoi alors ntango ozobima bato bazondima yo quand même fo bato kosatisfaire mwasi so nga nazakola si po mwasi nanga azokontrole nga ilamelai mosu mpe babimaka mpe azoyeba na ye teke elamba na ye eza nango repase te mwasi mpe atiki ye bongo abimi ye kaka bongo azobima mpe boye azoyeba na ye teke aza na bifoti na miso mwasi mpe atiki ye kaka bongo mais ntango mwasi azokontrole na nyonso tu simo te azobanda kote ya tiki ye kote abima ti nyonso tu na vi courant na yo nyonso tu quand même koyeba mpe kostatike mwasi na yo koyeba naza na mwasi moko abie quand même so nalingi kobima mwasi nanga atalaka ngai abiki papa elati bien to osali bo mais ntango yo mpe kobima soko ozongi quand même so ozali quand même faut kosatisfaire eza obligé te eza il faut te mais ntango eza yango mpe bakosatisfaire kozala mpe maboko makasi te so mpeza maboko mama na biso Igete micro na yo ezali kodéranger vraiment nayebi te soki ozali vraiment en tout cas mama sozali kolanda vraiment lelo kaka nyaza moto a 30 jours sur 30 mpona ata mokolo moko te pamba te ayeni mosala yango toleki kopesa une minute de parole na chacun toleki liboso na mwana biso bende chakatovique une minute de parole comme conseil na teme ya pokwa mwa lelo oyo etali total respect na chemin ya libala à vous la parole merci beaucoup tomoni bongo mama na biso bende chazali te toleki kopesa maloba na mama na biso mise bobele minute moko ya maloba à vous la parole merci beaucoup mama mise tomoni mama na biso la respect mama Igete papa ba respecter ba mama ata télévision la kati ya ndako yo fanda ko tala ka télévision esalaka epesaka eloko moko te ntango moko boye ozwaka mwa elamo pangusi mwa poussière papa topesa mama ba respect bazali bato na motema na moto na nzoto oyo ezala bolingo ezala réciprocité nazongisi maloba ya solo mama na biso mise onyati topesa bamama vraiment respect na kati ya bandako tokomi na suka na mama na biso Igete nga osili kopesanga maloba te mama na biso Igete malgré tokomi na suka ngai nazali kotelemisa bamama nyonso to mpe bapapa nyonso mama na biso Igete kanga mwa micro vraiment masolo oyo tobeti oyo mama na biso Igete akei na libungi totalement mpe na ndeko na ye oyo azali kofélicité oyo abengi na nzela ya telefone caporal yeza vraiment kombo ya malamu bapesi efali azala kaka caporal pamba te esengeli azala moto akokonzama kati na basi na banzi masolo oyo mama na biso Igete amemeli biso ndeko mwasi soki olandi mama na biso Igete na masolo oyo okobunga totalement
alors mwasi oyo amoni ke azali lokoso, mwasi oyo amoni ke akomi mwasi ya ndumba esengeli bapesaka ye prime ya mbongo alanda masolo oyo. Mwasi oyo ayebi tina ya libala, masolo oyo ezali na prime moko te, ezali nde bolingo kati na libala ndenge tolobaka complementarité. Soki mobali ozali na eloko okokabela mwasi na yo, mwasi pe soko ozali na yango okopesa mobali na yo, mais ezali teke makambo ya mbetu po mwasi azali kosala makambo ebele a mérité salaire to ba prime, abongo mobali oyo asalaka makambo ebele aza mérité na ba prime te. Pamba te esika tozalaka biso mibale, yo mama Igete yo oyokaka bilengi te, misu na yo wana ebalukaka te tango bazali kobalusa yo musemvula, oparlaka langue te. Est-ce que ko parler en langue wana osala yango po papa sepela, yo moko sepelaka te? Wana pe ezali motuna, yo zali ko sepela bilengi na yo linga na peso mbongo na futa yo mwasi na ngaya ndaku okoma ndumba me mama na biso Igete oyo totalement libungi. Soko koya na émission oyo ata mercredi na kozala awa na kotika ba papa ba kufa te, na kotika pe ba mama ba kufa te. Pamba te émission oyo mama na biso Igete ezali na ba mama miyibi, mama na biso Igete kolanda ba mama wa miyibi baza ko komelo na banzela Skype te. Ba mama wana bazali ba miyibi babandaki ndumba na kibula banda kala, bazali ko forcer na banzela ba téléphone ba Skype, mama nyata yo longi mama te. Bango baza ko luka ba bénéfice na nzoto ya mibali, or que mwasi jamais ko luka bénéfice na nzoto ya mobali na ye. Pamba te motuka bozalaka nango na ndaku ezalaka ya mobali te, ezalaka ya bino. Bakiti ba télévision, comment se fait-il que mbongo pe bokabola ekoma mutu na mbongo na ye? Yango moni mwasi nyonso tu oya kolanda makambo o azali na besoin ya prime, azali mwasi ya ndumba, mwasi ya pufu. Mengana yebi ke mwasi ya libala azana besoin ba biloko wana te. Wana ezalaki maloba na ngai oya kolanda mama Igete na bato baza ko komele na nzela ba Skype o baza ko forcer, baza ko mema mama Igete na libungi na ndeko na biso akoti caporal. Mwasi wana ya solo vraiment ke mama wana encore ba mama ki mbangwise, vraiment mama konza ya tako konza. Pamba te caporal azali vraiment mutako konza kende ko tinda ye vraiment ke apelisa moto balusaka ye mama. Pamba te azali mobali oya konzama totalement, ngana konzama te. Pamba te na yebi ke libala ezali eloko ya deux personnes oyo bakolinga na kofuta mwasi na ngai te po misu na ngai teli na kati na sexe, na kofuta mwasi na ngai te ke opo asali musala boye, non. Mais tozali ko vivre biso mibale to ko vivre bien. Oyo sena matoya koyoka ayoka, oyo pe alingi alanda mama Igete abunga, wana azali na kote ya kibundumba. Mwasi oyo bafutaka mbongo ezali mwasi ya pufu, ya vitrine, ya balabala, wana kofuta. Oyo ndaku na futa te. Soka chema kama mbongo na bengi bandeko na ye tangu na kenaye ko bala ye na libala. Eske boyebisaki biso ke soki to bandiko sala musambungu na ndako lifona bana kofuta ye mbongo na bala kiye na bana kofuta lisusu na mbeto. Mama na biso Igete libungi tot libungi o mama na biso Igete na zongisi maloba soki ko contredire ngai oya ngasi na lobi yango wana eboto bana biso moto ayamba libungi libungi ele ba papa oyo bali ko satisfaire ba mama te. Mama na yo ande mbuto komi na suka ya émission ozali mwasa libala oui ibala alike wa wopo te tango na muki na tongo lingali soto mse bali ko tala yo ya tirepe bali ko tala yo tonduto meso libilo ko tula kompe na congélateur évalué nyama matembele fumbwa mika etondi esalaka bien ba mama ofongoli porte-monnaie mwa elongi ya 500 € ezali kotala na kati soki ezali te atakolai lokola cadavre eza na problème te epesameli yo mpenza na lokola cadavre. Pamba te eloko nini oyeli kozwa yo kotoka bomba na ntongo miniki yali te, otoki bomba tomsala kolia na ntongo yali te te wana epesameli yo mpenza ebembe ya dula toleki vraimen kokumisa bandeko oso bazalaki branché na 3 fois W radio lisolo baauditeur baauditrice nyonso bolandaki biso na teme na biso ya total respect ya chemin ya libala tokomi na suka ya émission tokei koremercier mama na biso Mize na mboka ya Belgique. Merci beaucoup mama Mize, komba toujours konyata
na batembo sotoka yango na émission libala bosembo Benesha Katovic en direct de Paris bambote de mama Benesha merci beaucoup na participation na yo toleki na papa na biso Caporal Kinkela mama na biso matisa ye aza moto 30 jours sur 30 non stop apesa mili benga bosembo Caporal Kinkela merci beaucoup toleki na papa na biso adanga biso mboka Nederland Gauthier mboka Nederland merci beaucoup papa na biso Gauthier kobaka toujours kozala na biso na nzela ya émission libala bosembo tozongi epa yeme ikoloba mpema DSV oyo adindisi biso na potopoto lelo baremercie ebele papa tobosani te bandeko na biso nyonso le président d'homme na lile bambote ebele tokomi na suka ya émission libala bosembo émission libala bosembo lekanaka chaque dimanche de 16h à 18h et puis chaque mercredi 17h à 19h tokomi na suka vraiment ya émission na biso obosobwa elobeli ezalaki bongo mama na bino H Mokare Iget mokonzaba mama TGV Thalys toutes les vitesses ta acoustique général la reine na nzela ya masini esimamaki bongo na yeme ikoloba mpema moto yambo diana surifutu de vukatale tosengi kini ya kolo ebatela bino tokutani mercredi na teme na biso ya kafukafu ebasomo ciao merci beaucoup solo eza na to moko pe solo fin kaka